Nous na banzembo na ye na biloko na ya salaka na kombo ya mapipo yende tozo beta na ye masolo na star en ligne mkwalelo. Avant tozo mapipo bozo na nos éléments au bongo to se retrouver juste après. Merci. Listen, my people. New song. Harrison on the video. Oh, lele. Imene, ya. Tata. Ya, kakongo bakina mu proche. Yede tukina mu droite. Alléluia. Sabila. Inda, imene ya. Katumone na biaga we. Imene ya. Kutuzembila mwana. Imene ya. Sikele ni kulanga. Imene ya. Sila sinjombe kena samu. Imene ya. Olele boko. Kafutu katianga kwe. Merci à Jafé ma fille tapona élément oyo. Merci à NTP Pro Papi Nzola Meso balobi propriété privée oeza CNews TV mo PPSika makambo sika nyoso sika balobi mon vieux 6 asukama puissance ami qui la zolanda biso vraiment depuis London. Merci à trop ndenge bozo invité toujours batuba s'abonner ebele. Merci à Léombo mon vieux Rex Mbuluku casque bleu Dilou Masonga le bourgeois gentil homme, garçon voilà t'as un catalogue. Bonjour ma pipe. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé kitoko. Vraiment essengo lisusu ya koyamba yo vraiment bana mondo ti bazolanda lelo ba monyo lisusu na micro na ngai boni ma pipe évolution makambo. Ouais, évolution ezalongo kitoko. Dans les bons toujours. Nzamba opesaka courage. Nzamba opesaka ba production. Ça va opesa ba opportunité pour nzamba pesa na ba production ba opportunité salaka oyo mutaza ngo posa ma pipo tokozunga mo muke sima na ba bazolando parce que ba msusu balandi lelo non bazo occasion ya rolanda yo te pe ba msusu pe ba yebio okose le suma bref parcours na ouais parcours na ngai ça veut dire que na bandandule chez biso na bandandule na école na tanga ba masana nga ba kotala ngai ba yebi bisika nga na bandandule ti lelo bisiko pe na komi ça veut dire que bandindule chez biso vena nga Jésus de nuance moto yambo faire gola azwanga na palais nga na nazala nga wawa nazala nga ragamen via le bité moni raga ozobeta wana na bamboka oyo ba Congo il faut comme animateur nazo ba séance ya travail na vieux lelo ma pipo yo na mama na animateur. Comprends bien faire rigoler ndimtu a pesa envie comme animateur. Ouais, imta poussanga ya pesanga courage ya kozala lelo animateur. Ça veut dire que nazala animateur lelo ce qu'on a remis na Afrobeat, ça veut dire qu'il off Congo. Ça veut dire que tant on a côté na Afrobeat, na beta bor mona beta ki kumpaya. Oui, kanga ki mukili. Baloli ba leader mutu au brand. Ya wana lelo carte pilar. Viens ma cliton saloba tiengo gudi bende. Pine à train. Sigonga sigoyo. Carte pilar, vous comprenez? Ça veut dire que danga munene. Dang. Ça veut dire que zona koti na timoli jeté. Voilà, ce que côté timoli jeté kalingo lobi toko koyeba ba œuvre nini oyo mapipo asala oyo ekanga kishasa ko sela biso moi. Ouais ba œuvre zebele. Beta ba bora musique. Sokotika na YouTube beti mapipo. Au senti yo mona ba œuvre au mona ba ndule ça veut dire les 12 oyo nanu nana ndula makasi na tangu vous comprenez na marché liberté na compte ya sponsor na ngai ça veut dire que balima abetsanga wana en plus les 13 nana Willery ça veut dire que na Willery wana ça veut dire que
eza suka baya komona kaka travail ya Caterpillar baya komona babiloko na kosala ya misiki yes ai voilà Caterpillar okosela biso moi babani loko yoza animateur okosela mikono na komona afrobeat maman oui na afrobeat mais okoma na afrobeat mais moi animation okozo ntsepsela moi animation mo animation ya babiloko ya kala babiloko ya sika na beta ba munwe ya mama munwe ya muma mona mbwa mapwila ya kumundwe waza babiloko de na beta banini mais babiloko asika na ko beta ngoto yebi mukile ko tala ba ko yiba vous comprenez ça veut dire que babiloko asika na oyaka na babiloko mukubu ya musique mais to solola nanu babiloko asika na obeta ngo. Voilà, merci Tosola, merci à Wivine McQueen, la femme du patron de l'Andaïso depuis Londres, Wivine McQueen, gros coucou no bisco zali pemenya mabibi. Mais faut pas que toi na chikwenta. Toi na chikwenta. Ma belle yaba na chikwenta. Ba papa chéri bazana ma belle oyo. Vous comprenez toi na sanje tali dame. C'est une jet inspiration. Ça veut dire que toi, au moins, chikwenta, au senti on ndeni. Au senti chikwenta ndeni. D'abord, le bassin, le marre me comme elle a un bateau aussi. Magambunini. D'abord, le bassin, me comme elle a un papier, c'est ça le loba, moi aussi, ma pipo. Toi, na chikwenta. Parce que chikwenta, dans ma belle, ya ba yanke, ya ba yaya. Vous comprenez? Toi, na sanje tali dame. Papa badasi ba hôtel ma pipo. Ça veut dire que j'étais, bana mikili. Ça veut dire que kala troté bon mona babi loko na kobeta. Après c'est loko mona to bembela ya na ngamu bo to be banaki na ye. Et ça déjà wana na YouTube sont déjà zali kala mingi te bozwa clip nango. Nini bobela. Comprendre yo lo bige na bwakati. Ba imene ya. Olele vovo kabutuka diaka kwa. Olele vovo yani kasika madiaka kwa. Ya. Koso yuna idiambu dia mahanga vova kwa ni. Bakaka kutoza mumpipa mona ba mona kwa we. Ayanya idila kwa me. Mono sambila ngakwa me. Alléluia. Sambila ngakwa. Mungu welege ndela. R10 Ozapi, R10. Merci ma pipo, merci à Bana Monde entier, merci à Ndenge Bozo, Landabiso, merci à l'attention, on continue toujours copier sur to kokoye ba ma pipo depuis au continent Afrobeat, ça fait déjà combien d'années? Ouais, maintenant on continue Afrobeat, ça fait déjà 2 ans. 2 ans na carrière Afrobeat, ça déjà 2 ans na Afrobeat on a Kinshasa précisément na RDC et là on a déjà apporté. On a apporté na Afrobeat parce que Afrobeat so to mona bande ko na biso libanda basangisaka munoko na bango so tali mingi ba Nigérien azui ki munoko na bango asangisa en anglais parce que biso na Afrobeat pe toye moi na kumpa na place mona ganga na gangi na loba Kinzantambi mona ki kotele ko makadula mwana makindoki. Emunwe ya aina mono sambila ngakwane. Okomwani na yeli suna iloko mo na yesu sona mono sambila ngakwane. Na yeli susu. Babiloko wane babiloko moko boye. Oyembaki osangisi na kumpa ya osangisi Kikongo na lingala na anglais susu koto mosu na loba anglais na loba Isambila nzambi mama lodofo the king of key emunwe okomani ya couleur wana na chawana anglais na Kikongo ne bandelina ya je recommande tout l'esprit de tout l'animateur qu'on cartonne à RDC et Afrique centrale qui veut me faroter. Ça veut dire que na belle la esprit na bango tout. Après mon ganga. Ya. Là bah esprit na bango tout donc si on parle bébé esprit na bango dem te inspirer. Ouais, si. Ça veut dire na belle la esprit na gangi. Je recommande tout l'esprit de tout l'animateur qu'on cartonne à RDC. Et Afrique centrale. Qui vient me faroter, ça veut dire que esprit on sko et latanga motango latanga sko musko na nduganga siku na bandiko panza
ba munu ya ouais logo ce que ça là que mukili et découvrir ma pipo vous comprenez ba tu ba yebageti ya moko payer le monti le lo ba vie na biso ba Maclitonge soit Leki TV fakumbisa ka ma pipo pour ça ba travail à makasi to ça là. Voilà, merci ma pipo. Avant to kota na lisolo ya vie na Maclitonge ma pipo avant banda carrière na yo car ndingo lobby OK leki et pas faire rigola mais elo nini c'est là qui que ma pipo alongo pas faire rigola akende ko voler moi moko na folie. C'est parce que moni tangu nazalaki ba Jésus de nuances. Tangu na yaki wana na ekokuta na ekokuta ba animateur rebelle wana na ekokuta Sabalo na ekokuta ba Papa Soda na ekokuta ba Kunzardo na ekokuta Masamugo Bou esusu andoboka deuxième fois wana nani Touareg ba animateur na ekokuta wana parce que tana yaki wana Jésus de Nia ça na préparation à Zénith ngana ye ngana yaki na biloko na nga mususu wana zaki misiki na yana ba biloko lokwa ba naka na crime ko na ndoboka uwa uwe pondu na loso uwa uwe pondu na loso ozala mundelo ozala modo mwindu togolia pondu na loso okomani everybody anya miko boro okopa biloko na boka wana après Jésus de Nia ça zongo akenango yeah oh c'est inspiration côté outa ça veut dire na yo orchestre na yé vraiment orchestre na ndenge moko boya bakanda mais makambo moko le ka wana saka makambo ngana Jésus de Nuance ça ba makambo na koloba na TVT yes que ma pipo ngo sala sikoyo ke na orchestre pe na umela kati na zo aka formation ya 3 semaines 3 semaines après na longo na ngana ke sa carrière na ngai lele na sa la carrière na ngai ça veut dire que bien déjà ndengo sa la carrière na o depuis bandi carrière na o ezo volinde te kitoko carrière na ngai kitoko carrière na ezo évoluer kitoko o invoka ki be esprit ya ba animateur nyonso tango bimisi kumpaya to koyeba ba relation nino entretenir kana ba animateur nyonso ya RDC te ba animateur po ngai na le cas d'un niveau animation. Oui, mais le cas d'un niveau animation, mais déjà, tu as qui monte à domaine. Ça dit que na le cas d'un niveau, animateur na sepela na bango o bazala ka respect. Na ba mikolo o ba bima liboso na bango, ba animateur bango na ndinga na sepela na bango. Ba o bazala ka impoli, pa na ngai, ça veut dire que simbarati. Vous comprenez? Ça veut dire que comme matisanga déjà attention. Voilà animateur ni bazala même poli parce que ko yebi bango ba o ba ko mangaka ba mikolo baza ba animateur o bazoya ba o mangaka ba mikolo baza ba animateur o baza na avenir te. Vous comprenez? Yo ko ndima lelo bra Congo na ko signer na bra Congo. Vous comprenez? Venanga Maclitonge azana bra Congo. Vous comprenez? Sikoyo Bralima italika habité te guerrier oyo te foyer la signé nous les 12 faux salades. Voilà oui c'est elle nous suit tozala to koyeba j'ai fait ma fille après tozala na équipe na somba tozala na ndule ma pipo to koyeba ba animateur nini oyo garda ozala na bango bien garda bango ba bonne yé mo na monseigneur dangwe vie wana na noza vie oyo arana kata kera na ngai po vie aza vie mongo boya courage a ngai aza vie mongo boye asala nga pona zala ezaka ka Maclitonge mutu mususu ti. Voilà merci ezaka Maclitonge quand on bien toko koyeba ma pipo mona ngirengiri viene Maclitonge mona ngirengiri merci mona ngirengiri toko yeba Binoso, vous avez un animateur malgré tout, Vélo Maclitonge, Aza Mukolo na bino na domaine wana. Relation ni bo entretenir na bino animateur ngir dans bino misato entre Bercy. Animateur ngir basé. Non, voilà, basé belé mais ngana cité wana. Wana cité na ba ba bimi na te mais ngana cité non wana ngir pour ngana ina ngakoya.
na mwana ngoto c'est bon na yego yana makambo ya animation ba oyo ba bandango déjà bazali makambo na fotu na vie na ngai Bob Denard Soukami yé muda yebi histoire ya animation ya ngoto. Voilà, tu na vie na Bob Denard, tu na mais on a tu na yo na ministre relation ni on ça va te long li vie na te long li Bill Clinton, to che paiement to na sco relation ni o Bercy mo na ba traiter na ma people. Te Bercy Simo. Hein? Simon Dazana ye mo yebi. Vous comprenez? Amasa ya 4 ma bariki ma fita ba yebi. Vous comprenez? Bah j'ai fait ma fita ba yebi Simoko. Soit otala nga ba makambonga na luba. Ye aza mwana ngoto. Jamais ko mangaka bina balo yenge. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut ala na respect ma casse na Bill Clinton. Simo sozo yo kangai. Simo aza mwana bondo. Ngana mwana kingabwa. Oboule direction moko elengesa. Vous comprenez? Ayebi to bandine lelo il fallait te dire solo azala. Guitariste na ngai inde fallait azala po tangu Teddy obetela biso guitare. Bercy ko boka te na guitare. Teddy solo azala nazo la kisaye. Ngana gaga gamen pas mon fil coco. Wala to zui Bercy. Simo bana ngiri Simo ayo kangati na lo baboye Simo e koma siko ya makofi po mikolo nga na lo banona na shikwenta na ba champion gelo na biso que te na minute déjà fakumwe pour la moni champion gelo déjà ça vous comprenez Simo makambo luko aussi lisango. Voilà aussi ça mais Simo déjà à kataka de ma pièce c'est à katanan katara ah eh champion gelo barumbu shikwenta nana mabele barumbu j'étais Simo soko olanda na ngai otala nga na aloba na Simo sozo continuer kana makritonge yo milité na pe na bana bakosimba Simo Bercy yo o comprendre ngane muna aloba ma people carte pilar na bango ba vivre kana ba sima ba succès ya ba leader na bango o comprendre ame ko longo alongo ko kestet abete ki bor moko suku nzungu est-ce que batu ba ko kyango yo quand même yo ka kyango yo yebi o na aloba na o kasiti o comprendre yo kana na aloba na minute ba fakume koti o comprendre o comprendre Laurent va kume koti la tigelo sikolo ba vakum de ese koti ya Papi Nzola Meso ma BDG koti je reste lutumba ba BDG koti boto tikele le ko ba vakum koti to tikele siko c'est déchaîné voilà o comprendre ba vivre na sima succès ba leader na bango alonga ba Jésus de Nia sabeta borwa yemoko animateur akokota pa be ko beta couper décaler ya yemoko akobeta pe afrobeat ya yemoko so mokile yokai. Vous comprenez? Eh! Obeta yo moko, loko ngandi na beta kabo eza GTA mukile yo kayo. E bele bakufa pour makambo na bisao. Asimbiki sake bua kaboe akake. Mapipo bima ye moko nanu nde na zabui. Nga moko producteur te, manager te, muta soutena nga zati. Kala ndule na nga na betaka. Vous comprenez? Eh! E ningoleta shogola toke ningoleta bilogweza yakoboya mafifwe ago umela te yangolongwa Teddy solo za wapi Teddy solo vraiment za wapi ya ko epole ma people pour la minute vraiment ma people ça besoin c'est déchaîner mais le rôle a Teddy solo mikono les émissions faut quitter Teddy solo azate prochainement to ya rosa tambo ya bon on présente Teddy solo vous comprenez babiloko yali babiloko ezali na koboya boka ba cri mo yebi vous comprenez internet yango vitesse makasi ba ko yiba ba cri vous comprenez bayambela bazaminene bazamike batomboka hein bayambela bazaminene bazamike batula mundela yokeli bango mawasaleli bango ya ba chiffon na longola mama chiffon muke biloko eza oka biloko hein ukomwana isa ba agressivité fi nanga bil
Mais ce qu'on a maintenant, ce qu'on a Windows, na vitesse, vous comprenez? Si on a Arafat, kuna na Côte d'Ivoire. Si on a biso ba mapipo, si on a RDCA, GT, vous comprenez? Fabricase yambela yamado, basa mike batula. Mundele yokeli bango mawasaleli bango ya ba chiffon, na longola mama chiffon, muke. Biloko eza, Nicoleta Chogo. O animation na ngai. Nicoleta. Ah, Nicoleta Chogola, Nicoleta. Voilà, Nicoleta bakozongo déjà tôt déjà c'est bien. Kalamingi te bazongo déjà mais avant kunango déjà eza na YouTube so bobeti ma people clash yorobo. Vous comprenez? Bon mon a suko déjà que vitesse ya eloko ngo déjà eza na kata YouTube. Vous comprenez? Clash Yoruba, Boni Yoruba, de baby comme people Yoruba, ceux qui voient ma people voient Yoruba. Ah, Yoruba, yo yebita moi non on a formé. Ah moi non on a formé. Première émission, na présentant Yoruba. Na yebite muto salanga na ekasi. Asa moi non on a formé. Parce que yé pas kotika na click wana. Bato ba manquer bill. Vous comprenez? Tanga koti na click wana. Après na sa nini? Na bengani. Soteli nze mwana yembi wana na lobi ba maloba mo na kati wana nga na dalaka nga complexité lokola na tambola kana moto na ngai ya koma koseka ngai anzambe alingaki obomisa ngai likolo matolo oyo bandeko menga na kufa tolande kamio wana moto zala na kati ya bangi bakanisi biso babandi poto sasine ye bandeko na ngai botu na ngai ensuka kindenge nini analoba ye botalango na verdict wana eza na kati wana j'étais. Si je comprends bien, ma people lingara te ba sim ba vie na ebi donc soko simbi maklitonge otumboli ngai yakoboya monseigneur Redangwe ago umela te ago longwa oya go boya mabibo mama na neti yo pardon j'étais babiloko ezali babilo musuna boyo obimbisa ngo potela kaka na betaki sokola matakwa bayibi ngo dia rapide mais bongo ya matakwa ezali oh boza nani voilà, merci à Papi Nzolame sur propriété privée, merci à Julis Ngoy, Mosa Pembe, Chimène qui est là aux Olandabis de partout dans le monde. Malem bête aux autres qui est votre chité na émission. Alors, ma pipo, yo vraiment, yo, celui qui a moutou a manqué ville, donc yo si les qui sera moutou à l'obéga avec ce que. Photos à fière à ma clitonge. As animateur, Moni Bill Clinton, Monseigneur Dangwe, Aza animateur millionnaire. Si on a boire à voix Bill, Nazan un demi-millionnaire. Pour Bill Clinton, c'est un millionnaire. Moutoko manqué Bill dans le Ngaza, tes photos à fière à Batuloko, Bill Clinton. Ba tombo l'animation. Animateur ni, tant que l'animateur ni à l'équipe Nambong. Tant que l'Haïti, na Congo. Animateur ni na l'équipe Bill Nambong. J'étais Monseigneur Dangwe. Vous comprenez? Millionnaire. Tant que l'on millionnaire. Combien d'animateurs bakatana? Bamisu babo na ba wenge. Batika animation. Vous comprenez? Babunga pe boy. À part venanga Céléo place aux Alines à Paris. Vous comprenez? Vient à mon mariage. Merci beaucoup venanga Scram. Vous comprenez? Ba conseil tout dans au concert rangai. Vous comprenez? Tangala ngai animateur nini? Wala ki maglitonge. Siko Bill Clinton c'est millionnaire. Ngai siko yo nazalaka pembe na Bill. Na boaka loko la Bill. Vous comprenez? Na multiplier ka makambu loko maglitonge. Na lobaka pe ka loko la ye. Ce qu'on a zanan demi-millionnaire. Il faut respecter. Il faut respecter ma people. Vous comprenez? En plus aujourd'hui, j'ai pas envie de parler. Si je commence à parler, si ça sera grave. Avoir l'envie de parler, il faut parler. Non, il ne faut pas beaucoup parler, mais il faut beaucoup chanter. Si je commence à parler, ça fait quoi alors? Alors il faut chanter alors. Ouais, mais aujourd'hui, je vois qu'on se limite ici. Hein, parce qu'il y a beaucoup de
quelqu'un qui parle le blo blo blo, il connaît pas le bolé que c'est. Vous comprenez? Danger. On dit que tu as même yo, na même au Côte d'Ivoire. Comment on dit même yo, na même sur la Côte d'Ivoire. Pour na outil tourner. Bon, on s'est tourné à Afrique. On a sali tourner Afrique, na outil Madagascar, malgache. Comprendre? Mboka moueza na île, kuna na suka. Vous comprenez? Na force na yo mokoto na pia. Omoni biso musique yo tobetaka. Oh loba que mon jana ne bande l'émission obima yo moko sans producteur sans mutu donc yo moko d'aller yo moko ka obi. Mais tala biminga moko na sali ba œuvre. Parce que ba œuvre wana bana besoin mutu asala ngo ba monai. Ba luka ngai. Le producteur moko ka proposer sali tobetaki par Raoul Lominga na Braza. Vous comprenez? Venanga Jonas Lominga. Vous comprenez? Yoruba za moi aza congolais ko sarabino. Ya ivoirien te. Pour le baga nenga Yoruba un vrai Yoruba. Un vrai Yoruba zali Arafat. Yo anande Yoruba. Gang. Un vrai Yoruba za. Yoruba ça la copier coller. A ça la photocopie ya idole murezala. Ya le roi ngai. O comprendre? Batumsu ba bien ma biba boka le roi bin. Mais son on peut boy. Au sentiment que té word. GT. Voilà, merci ma pipo au soleil tourné producteur à Tambiso na ba. Wa. Tu peux te tourner. Comprends, tu peux te tourner moulai. Peut tourner silité. Tozongi kaka apona ndu la prémisse. Yango toyeli. Ba fiche déjà na habité kuna na net déjà bon monango. So cliquer na page nanga ma pipo yeyo. Vous comprenez? Ben ma pipo carte pila. Au monde ba marambutu na Facebook. Vous comprenez? Ba tout o ba na besoin na ngai. Vous comprenez? So looking na Facebook, mususu na zona matata. Telaka ba tu balekebele. Mais na repesa numéro nanga na repesa ngo siko na ba nuance. Na changer ba nuance mususu. Vous comprenez? Non, là musu ba tu ba ola ndio musu baza besoin ba contact. OK. Na ba oyo ba sebeli na ngai lelo. Babenga ngaye numéro na ngai ezali 089 740 90 15 bloqué ngoma kumbindingindindu nazoka te maboko dingdingindindu ngoma ngoma biloko eza parce que bamtu barataki numéro na ngai ezali 089 740 90 15 yaya brum ngoma kundindindindindundu mama kundindindindindundu. Voilà, merci à ma pipo ndingo zaki disponible. Moi je bana ba fan o balinga ko bazolando de partout dans le monde et ce peut ba dédicace ses alliés. Ba fan na ngai tout boye bakenga na guerrier na soda boye na bino calme. Muta panique muninga za te ya makama mungongo o monika ko bwaka aye abwaki nanga ya makama mungongo. Vous comprenez? Siko na ebisa bino ke jeté il faut que bosser ka makasi le rwanga ndé na bosaka makasi. Vous comprenez? Na landaka bato ba yame yo simo mission vraiment na lekelango simo mission vraiment na lekelango simo simoni yo simo ozo manka kabil. Vous comprenez? Nzambe oyoka soki yo pesa bil cri nzamba pambola yo soko pesa bil cri te simo Megali sous romona. Merci ma pipe bambote vraiment pour le monde très fâché. Tiens na kanda Simo ako manka Bill Clinton. Vous comprenez? Simo yozo manke Bill. Merci. Hey! 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 Voilà, merci Nandé Bozaki et Vélé pour Rolanda Bisso. Merci la attention au besoin continuer toujours comme ça c'est elle nous suit n'invite ceux qui m'a pu passer à mbote à repérer ça. Tiens na pesa mbote na pesa mbote na fait nanga tatibola. Na ole lavier. Biloko pour meta kingai. Na bosanité, vous comprenez, vient nanga scam cover. Na bosanité CKL, vous comprenez, Didier Kossi.
Vous comprenez? Bois vient en Stone Panzu. Vous comprenez? D'abord sanité. Vous comprenez? Batutu ya mikili. Vous va soutenir Rangaï. Vous comprenez? Ça veut dire que ma pipe on allait là binoto. Voilà ma pipe. Question moi elinga sikoyo. Question moi elinga sikoyo. Tokoye ba yona DJ Ray. Ba relation ni bon entretenant non. DJ Ray. Ça veut dire que DJ Ray tu as pas problème terre. Ça veut dire Azaya Rangaï. Ça veut dire qu'en plus ande on a goût. Ande on a une famille à Muzombo. C'est un bon ingénieur, c'est un bon DJ. Vous comprenez? Il a travaillé, ça veut dire que c'est un bon DJ. C'est un bon DJ. Assalamu salame malam. Mais il y a pas le souna yoki. On a niveau on a niveau habilité. Hein? On a niveau habilité au tumboli magout. Wande kolangai. Mais on a tout le monde. Oko megana na habilité. Macritonge. Monseigneur Dangwe, Tiengo Goulibende, Piné à train. Voilà, merci ma bibo, merci là-bas, mon ma bibo. Monseigneur Dangwe. Voilà, merci à bas mon merci ma bibo torote manabiso poto chité merci nadai bozaki wana ebele pona nabiso merci à Papi Nzola Meso propriété privée petit nom ma pipo yolobaki ke te melo ma pipo yo voilà Papi Nzola Meso dola la bazamike batula Papi Nzola Meso il y a un grand frère Jiren sur le Tumbate. Oh ça linga bien ko mais c'est on a nango kaka fabriquer ça suite disque d'or double disque d'or ça veut dire que nazo c'est la yaya na ke yambaye vous comprenez wala masananga fabriquer ça boaka ya mado basa mike batula voilà merci à ma pipo merci mundela yokeli bango mawa saleli bango ya ba chiffon na longo la mama chiffon toke Bomba le gasika oko fakumula desa oko fakumula voilà la vie merci à merci à Rex Mbuluku mon vieux adieu Diogène Babi Genève Mobimba bazola nabiso merci à Dilou Masonga bazola nabiso depuis merci na Jafé ma fille d'Ababim to Simba machine merci à l'équipe na mobimba na tikeli ma pipo micro à se déchaîner merci à Thierry qui fait ma mazanto merci à Thierry Fini merci à pas le monde entier la ligne bino to na prochain numéro ya émission la biso d'ici là portez-vous bien mais na tikeli bino ma pipo à se déchaîner parce que la moni va coumer na ndenga sanate na longo la mama chiffon la maman. Oh, merci beaucoup. Hey, chiffon, mouken, et ne lango la maman chiffon. Hey. Merci beaucoup. Balobi site à Makasi site ya lengi. J'ai fini na pointe. Balobi ya Christelle, maman Koluki na bango balobi bana kin, bana Brazza, monde entier, na Canada, na Belgique, partout, Australie. Site à Makasi yango eye. Makamuna tu ya sika. Ba image ya sika, kolamba ya sika.